frère Nabino, l'impresario Joachim Zambona, quand il a émission Oya, la vérité, place aux aliko, la place à Siliko promet, le temps de Siliko Zonga. Tout ce que nous faisons dans le canal Lévitico 20, chapitre 20, verset 13, kaka. Place aux basaliko, le vete, so qui mi bale, basiliko sangana, misala ya sodomi. Bolim sanga bandeko na ngai. So ito siliba mi bale, basiliko sangana, misala ya sodomi, na misala ya homosexualité. Bato wana ba comme d'abord faible mentalement, spirituellement. Bato ya boye, Bible lobby. Ezali malamba boma bango. Mais Bible ezali ko pekisa ko boma mutu te. Problème ezali te. Bible ezali ko loba ete tika bato boye basangani. Mibali na mibali, baboma bango. Bible pe ezali ko bakisa ete soki babomi bango, bobanga na bino te bino bato bobomi bango. Makila na bango ekotombe na kati ya tete na bango moko. Mais c'est parce que ça déjà loi et ça déjà makambo soni bazali ko sala, c'est déjà l'abomination. Naïté ezali na Bible ezali ko confirmer bato boye ba mona nitika ba bo bango. Na tamba boye bango, peuple ko sala condamnable te na action makila na batangisi parce que makila ekokwela na kata mitu ya bango na bango. Combien de sodomies ezali ko leka na ba politique na biso? Moindre projet zaliwana, il faut les canabas Sénat, il faut les canabas Parlement, il faut les canabas députés. Ça va, moyen passer zalité. Benga député moko na point na place na bino na sanga na bino bansamba na bino bambungu na bino whisky na bino framaçonnerie na place bino sangana. Yo na projet yo ko so 2 millions pour kabola kuna. Et puis bino kuna na tambo ko so 500 et puis bino kuna tambo so 100. Mais les gens de la sodomie bozali ko sala. Politico sodomisation ndia moto zali kolobela. Biloka boeta omone misala ya boye. Bible zali kolobeta osali sodomie, muta sali sodomie a se mérité azoma banga akufa. Et natango akufi, qu'est-ce qui va arriver en deuxième position? Makila wane koza na mutu ya yemoko. Boko ya koloba peuple oyo na zali mituka na ngai. O peuple na zali na ndaku na ngai. Baye ko sala sabotage, baye ko sala boye. Mais biloka ngo na première place kutu peza ina ngo ya. Yoteza biloka bata peuple. Oza ko vimba kana ba na ebale mondial oza ko melaka yongo ko mela mai no se ebale biloko peuple zali océan ozi biloko bata public oyena ona porta ndako no si oza ko kosaka tsunami na kata ndako na yo o ba ebi experience ya tsunami ba yebi yango tala Japon ba ville minene ba kilometre kombola mina minute moko na 15 minutes likolo ya mai ya mbonge oko ako supporter yango te yo ke no ko mbongo ya pays nyonso ya yo ya mwasi na yo ya bana na yo ya ba projet na yo. Yoke nokozo biloko nyonso mokili biloko pepe oyo mwana zali kolela na nzala yo zali kozo yango mpona ndako na yo ba projet ba ONG ba projet nyonso bazali kopesa mbongo nyonso ba église biloko nyonso bazali kopesa mbongo ba hôpital bakisa ba hôpitaux nyonso na bino ba sénateur boza kokabolaka yango kuna nyonso na bino ba ministre ba député boza kokabolaka si boza kozo ebale na ndako na bino tango na ndako na bino ndako ngo ipasuki bota munoko libumu na bine pasuki okoya ko ba faute ya peuple ndeko na ngai makamzali ko lobela mpoka lelo politico sodomisation toko yeba combien de fois ba politique na biso bandeko na biso batata ozali ko compter biso ba peuple combien de fois bazali sodomiser ezali makambo ya soni ezali makambo ya pasi ezali ko kanga otu pema ezali misalo tolingi komona te na élection oyo nane wa pasa déjà ministre na Congo tolingi komona kutu candidature na présidentielle te eza na première république toko analyser kana soko zalaka sodomiser te na ba projet ndenge na ndenge soko zalaki pe sodomiser te na sima ya nzela ya nyei na yo toko tala pe soko zalaka sodomiser te tina data lelo yo oh tomoni na biso yango le parlement qui se présente pour dire que biso ba parlementaire to ponita ta oyo ye aya kozala mokonzi mboka a diriger biso parlement sodomisé même kutu chef kapita ya wenze soka kufi bali ba remplacer kapita ya wenze mususu ba vote pesa le maka bat ba koyeba yo boza ko wela kiti ya kipoli ya kikapita ya wenze boyela biso CV na bino curriculum vitae na bino na curriculum vitae na baoto siliko yeba mo bandaka toujours ngai so tata matuku na botama na village tel na région tel na date tel
na papa tel na mama kingani ngani ngai matuku nataka école primaire na école tel certificat na ngai soki bolingo vérifie boke na école tel nasalaka école secondaire na ngai na bisika tel nasalaka humanité na silisaka examen d'état numéro na ngai yango boke na éducation nationale boke de ko vérifier nasalaka université na tel place nyonso oyo il faut na CV ya mutu oza obligé osala ata université to comprendre yo oza obligé osala humanité to comprendre mais du moins CV na yo il faut batu ba vérifier pesa biso expérience na yo pe ya musala oh ngana na koma chef akapita ya wenze parce que tangu tunazalaki na se ya subalterne ngamna za kokombola wenze ngamna za kopangusa ba mesa ba mama ngamna za kokende kosokola ka wese ya wenze ngamna za kopekisa ba mama bataka makala awa avamba silisa musana bango bazonga na bandako basokola nano bakomla na makala mwatiki tango tokotala CV na yo bien sûr tokoyeba ete oui au qualifié pour une expérience au qualifié pour vana ipe na peme na kapita au tuko kufa et puis yo remplacer na poste ya kapita ya wende to peso saluti to peso komi kapita ya wenze. Mais comment un groupe de sénateurs, toute une équipe de législateurs, boke ne koza la place wana CV ya mutu boyebi na binote ezali ndenge nini mutu ngo auti wapi boye kaka boye pe kote ma liboso biso ba peuple ba tosali na bakiti wana boya ko ba te bana lelo yo ye mutu akomi kapita ya wenze ba sénateur boya ngo mokanda Paul alobyango na mokanda Romain 1:24 chapitre 1 banaka na premier chapitre ya Romain parce que Paul a vivaka pe na ba Romain ayeba ke écriture ba Romain ayeba ka misala ko sodomiser ba Romain place on a 1 Romain chapitre 1 verset 24 bana le 26 na 28 kuna ezali ko loba ete mais baza ko sala misala o ya ki sodomisation parce que baza na ba passion na bango eza trop vaine baza enivré déjà na bakambo ba plaisir ya mokili bawela ka biloko nyonso mokili za na bango voilà pourquoi baza ko mipesa na ba sodomisation oyo ba sénateur ne so pas si ko lingoto ndako ya 5 étages flat tika nazo poste na ngana eli musala na ngana no sénateur yela ka musala na yete sénateur yela ka le peuple bino ba sénateur to tsaki bino wana to mona ki yango kapita akufi ale kapita ni ko remplacer awa bino ba sénateur sans CV kiri kiluma mutu bote yango kutute. Mais tika na yeb sabino ete bino ba sénateur. Ce n'est pas à moi de vous informer que ma poste politico et puis ça m'a même pas dans ma CV mais dans ma portefeuille qui est portfolio. Tika na yeb sabino qu'est-ce signifie portfolio si bien que ça li rôle na ngatena web sabino qu'est-ce signifie portfolio. Mutazo ina luka musala comme un ingénieur ako ina luka musala avec CV. Mais pas un politicien vient avec une portefeuille et le portfolio. Portfolio biloko ne la parti. Il faut tout le monde a mérite civil innocent soit misala nina aussi sala pour la société, contribution dans la société salemaka ndenge nini. Ça ce sont des qualités ba mers o ezali ko senga make mutu nyonso tazaka na portfolio. Ne ba biloko zali ko s'attendre. Comment vous ne voter mutazama na CVT? Comment vous ne vous mutazama na portfolio te boyeka mbala moko nganga yo kapita ya wenze en un jour? Comment tu ne peux pas confiance au peuple congolais pas à côté là comme sénateur? Na moina na kuna na Londres, na moina na kuna na Belgique. Place bat bazali ko sala zengele. Nous allons voter contre. Tous à la contre la présidence, le pouvoir exécutif. Mais si quand même ça vient de se passer, ils sont nyonso pe même si tu es dans la diaspora, même si tu es dans la classe ndenge, même si tu es dans la science politico-administrative ndenge, tout le bien se peut que politique était. Parce que présidence, pouvoir exécutif, et banga pouvoir législatif, et c'est la législation qui fait les lois. Bas sénateur n'a pas plus puissant qu'un président. Bango va passer na chèque miner na pays. Bango va déterminer la quota ya mbongo ba contrat léonel. Bango va décider ka ba biloko nyonso pe yo président oza na pouvoir comme chèque était. Il faut sénateur bazwa yango d'abord ba ko pese pa na yo et puis yo au signer. Mutu akataka chèque yete mutu asinaka chèque. Mutu asaka na présidence saka ba loi te sénat mutu saka ba loi parlement mutu simbi mboka. Comment bino ba parlementaire bolingi biso to pesa bino confiance biso ba peuple. Na tant to moni place bazako sodomiser bino publiquement. En un jour déjà botanga ki CV ya mutu bosili saki na bino pe. Voilà pourquoi pays non c'est comme dans les gouffres. Pas de la sodomisation, pas de la mibali, tout le monde est Roma.
na Roma bazalaki kozwa misala ya kozwa baesclave kotambola bapona bakonzamisa bango. Bino basenateur ntango bazali kozwa bino na mutu moko kaka na systeme moko kaka, malamu ezala mutu yango, malamu ezalaki systeme ya biso bana ya Congo. Mais soki ezalaki bana ya Mozambique bato baza koyaka koya kokonzamisa bino, koya kosodomise bino. Oh non, likambo yango toti kotanga na mokanda Lévitique 23 ete bato ya boye ezwa bango bokanga bomabanga boboma bango. Et soki bakufi makila boye kotombe na propre tête na bango parce qu'ils ont été sodomisés, parce que c'est une homosexualité. Tous avons analysé, il y a trop de sortes d'homosexualisation. Yo mobali bayaka ko yetso ke banale la les binonios, toute une équipe de plus de 50 sénateurs. Bo tsangai na place bo tepe wana. Bo landaki seve na ye. Bo yebi place mutongo auta. Bo yebi carrière mutongo za ina yango. Bo yebi banana bazala sima na ye. Et puis vous les sénateurs, vous avez un sénateur Matoukou, na l'inibo voté ngana koza la candidat président. Nathan basi ba tsukutu déjà na sodomisation. Nathan basi ba sodomisé déjà. Non, nous avons des sénateurs sodomisés. Non, nous avons des sénateurs bazali députés sodomisés. Tous en a ministre sodomisé. Tous en a bureau sodomisé. Tous en a justice sodomisé. Yo ministre justice bakoyaka boye bisagale. Salanga boye, salanga ba prison, salanga boye, salanga bana wanale. Biso bana mwatela bana mususu. Sodomisation totale na pays. Et là, vous allez voir, na misapi na bino moyibi. Pour dire que votez ngai. Non, ministre, nous sommes dans la liste, manifeste l'impresario. Tout oyo. Koya na campagne, oyo na campagne, biso to kosala anti-campagne contre yo. Toke ne ligne par ligne pote wa mutu moko na moko na misala ni nango ba sodomize yo. Toke ne ligne par ligne pona weba kaya mutu na mutu na date wana décision X Y ezwamaka. Est-ce que ça parlementaire? Ceux qui répondent à oui, sodomiser. Toke ne ligne par ligne pote ba na date wana. Oyo boponaki ba loi wana. Est-ce que simbaki musunia $20,000 wana? Ceux qui répondent à oui, sodomiser. Jour wana tokoya kotala bitumele kaka wana kombo nezaka na lisa parmi bato oyo bazaka na kati wana oui sodomiser namde konanga bienzo tondo fongola baline na biso po bana ko se préparer bo yebisa biso soki politiko na biso zali sodomiser te. Comment tokene ko voter un politicien wazali ke au travail na Mobutu a sodomisa yo? Comment tokene ko ndima yo tango ba chèque à Banque mondiale ba Fonds monétaire international zali ko ya pona pays mbongo dini zali ko yebana mais ba dépense zali ko sala ezali ko yebana te lelo ba chèque ba génération zali ko to côté ko futa ka ba chèque na po moko ko te ko zala pauvre et bataboye ils sont toujours là. La première république bazalaki, la deuxième république baliaki musuni na tura lelo tina data lelo bazali kaka wana ba musuba nyinsu bazonga ba ya ko poser candidature. Non, comment na yo seke mona neta zali na misala ya ko zala sodomiser liaki sodomina yo mbongo na wana liaki kende ko sala ngo bilanga zala en agriculteur ezape carrière kitoko tolo bite ko bimana mboka tolo bite ko kimana mboka tolo bite ko toko boma yo tolo bite ko sala mabe mbongo wana oza ko liaka to liaki kende ko sala ngo business benga bana ya Congo baya na pays ndo baya na ba faire no wana bazo misala. Mais tu ne peux plus venir. Nous avons 7000 personnes qui n'ont jamais servi balle. Oh biloko nzambe répondre ja ona nani na prophète Eli. Kimi na misala ya sodomisation ba sodomisaki bango kuna na Samaria et pas Jezabel. Prophète Elias ayeko kima. Aya fundi na nzambe ke Samaria nyonso bato bazo sambela sute. Ba Samaria nyonso bato nyonso ba sodomiser et pas ya Jezabel. Moi c'est na puta. Moi c'est misala ya soni. Moi c'est ba idolâtrie ba mpoti. Moi c'est ba franc-maçonnerie ndenge na ndenge ba club ya salité. Nzambe atali oh Eli lokola otante okosa ngai nzambe na yo mutu nazana misu naza komona te yo na bati musobo zaki sodomisé. J'ai encore 7000 personnes dans la Samarie qui n'ont jamais été sodomisées. Biso pe na Congo batu bazali onan bazala bango musunya moyibi te. Biso pe na Congo batu bazali o bakonzama na dictature ya ordre supérieur te. Bema analysa ka yango bazali o bazali te oyebisi ke bo signer loi oyo baboyi na bango pe bazali o bazali ke na pe ba compte na projet $15 millions te bongo ye $100,000 comment ki aye bazali
yango wana nazali koinsiste ete na mboka lelo bandeko na nga bokende mosika te ngai ndeko na bino frere bino Joakim ezambo wana nazali na bino mayele me oyo ya Romain 1:24 nayebisaki bino ezali ete bato oyo bazali kotambola na misala ya bosoto